Bonsoir, ma téléspectateurs, ma fanatique nanga obolinganga olinga musique nanga na ba obolinga musique nanga ite artiste na bino yo Babou Sidi Basana na kata Maroc toujours. Donc vraiment moi batin belé bozo mo nanga te na émission par là ni na la kata bino disque le bika mbo des ala donc là la muka ba collègue même si ba artiste bazoya donc là ba collègue bazoya et c'est mon musala pe pour traper ba collègue na kata musala pour musala marcher bien donc ba collègue asika baye ya monique et zuta ngorumela pour ba voir ba collègue ba esika ba ko tete ba voir na kati pour ça la moi bien au tellement na mbaki premier tour ngamoko donc tellement ba collègue bazali na lito partager na ba collègue na ko ba on peut ba voir na kati pe ça la fait bien ya monique si 2 mois retard mais depuis na en plein studio na ozo nganda ko na expliquer bino ba tulinga la bonne musique ko bolinganga olinganga ke Babou Sidi Basana na ya azali donc avant on a profondeur na ba no kusali na famille na kata Londres famille na kata Londres si maman Charlotte Pigeon na kata Londres maman Charlotte Pigeon na kata Londres famille na ngai maman Charlotte Pigeon ni so pesa tango si pesa tango si love oui chérie na kata Londres Suzy Lovely, oui chérie, na kata Londres. Moi na maman Charlotte, ils sont pesa tango. Si pesa tango. Et Ibrahim Nzambe ya nyonso, yo yebi masolo ndenge ezali. Et na otala na kata Luanda, groupe théâtral Afrique. Na kata Luanda, vérité makese, il passe à Étoile Ngombe na kata Luanda. Étoile d'Afrique na kata Luanda. Donc Étoile d'Afrique na kata Luanda, vérité makese, moninga ya Étoile Ngombe na kata Luanda. Na datali sur na musika na États-Unis. Namona femme sage na kata États-Unis katiza la niki ta wendi femme sage na kata États-Unis bambota trop siko zali yo yebi masolo babi pakazuri na kata Maroc awa Zuria yebi masolo dadu mokoso liki yebi masolo na ota na kata Lyon na mona président Venance Matoni atete magloire na kata Lyon Aimé Bekope na mona chef coutumier Malando bana barafi mukoko na kata Lyon donc bana Lyon tout bamboto na bino ya mwana na ozo na kata Paris namona masalanga joli super namona Joël Manzekou mokonda Grenoble Joël Manzekou mokonda Grenoble Yannick 7 étoiles yebi venanga Bosco Kinkala papa na Jonathan venanga Bosco Kinkala papa na Jonathan yebi masolo Kadembala Salvador papa na mi na Gemma Alune Nkoi yebi masolo tozaka na Maroc idéologie vina ngai pour tout mon parti bamota trop oncle de la c'est lombe bamota trop Syria moi mumbele bamota trop chinois kamanga trésor villa bamota trop donc vina ngai tant fumu dire bana kata Paris bamota trop petit azaka tout évoluer comme solo ndenge zalaka vina ngai Seruti Matsangi vina ngai Seruti Matsangi kimonga Seruti Matsangi ndenge lo kimonga ya Matsangi ivinga bikala obe blaji dona famundu na mona sous na kata Lyon jingle mbati na kata Lyon donc na mona sous Elvis Elonga Tour d'Afrique mokonda ba tcheker Elvis Elonga oncle Dava Silonga noku Elvis Elonga ba mota trop venanga coïncidence venanga Willisionga coïncidence ba mota trop maman Charlotte Pigeon à Londres na bandelo deux fois maman Charlotte Pigeon à Londres émission pesa tango site pesa tango maman Charlotte Pigeon boni sango la Suzy Lovely moi na maman Charlotte Pigeon ya Ibrahim Nzambe ya nyonso Kalamine te boza featuring yanga na Ibrahim Nzambe ya nyonso na Londres featuring ezo ya Kalamine te yango kana kata masolo yango moni ki ba chaîne de room la pour ba featuring ici ezali oyo nika ndé ba moki na donc petit sœur na Ridel redescend Glody Jérémy bambota trop donc nazomi sou en Maroc batu ba soutenir ba Djibril Bayuku ba Dinombe Mbakot batu ba soutenir ba Belo Pita ba Richie le prix ba garçon ba Diatos ba foi la mkonza mateko donc vous sentez ba venanga ba Dimo Kendi ba Richard Mongo passe motema ya